Bozwi libaku ya kolanda biso na nzela ya Fondation Malua Télévision bandeko Congo Kinshasa Congo Brazzaville boyei malamu na FM Magia Mokoelo o wapi naza na esengo ya ko présenter yango lelo pona bino. Botika to fungola basango na biso ya mokola lelo pona koyebisa na bino avancement ya ba travaux ya construction ya avenue université kuna na Kapela ezali ko beta madada c'est-à-dire ezali ko kende kitoko na reportage Chris Mukuna de tozu ba détail. Route Université Croisement Kapela mikolo oyo ezali kolata elamba ya sika kaka ndenge bozali komona boyebi ke nzela oyo ebebaki ekomaki impraticable oyo ekomaka kopesa pasi mingi na population surtout mingi ba chauffeur na bawewa bakomaka na difficulté ya koleka awa kasi lokola chef de l'État alobaki le peuple d'abord atindaki déjà entreprise nationale OVD pona kokita kosala misala botala ndenge OVD azali ko beta nzela oyo dada na ndenge ya kosakana te kote oyo bazali ko kule beton na bangambu mususu bazali ko bongisa caniveau donc population batondaki wana bazali kotala ndenge musala ezali ko salema kitoko na ngambu mususu déjà beton déjà ici ekaukaki botala elengi oyo nzela ekomi nango. En tout cas, tango ekosila nyonso awa ekokoma ndeti na mikili ya poto. Pona place oyo tosepeli penza mingi na ndenge bakonzi bazwi penza momekano ya kobongisa esika oyo. En tout cas tosepeli penza. Bon, tona esengo presque nzela ekufaki makasi koleka vraiment pasi ba moto de kufa mituka ezobeba mais to moni vraiment ko nyamboka bakanisi biso na ndenge bazobongisa nzela vraiment eza esengo makasi. Ba client biso ba monta to bando matisa transport parce que eko bebisa pine ko bebisa ba mkongo ezo sala pe passe na moto. C'est pourquoi pour na nzela auto sepela eti aba bongisa nzela la mbele poto banda okili sabe biso ba transport mboka ebongi ezala boye po babongisa banzela po vike mutu nyonso tu akotambola na nzela malamu. Nazongisi nanu d'abord matondo epa ya chef de l'État mutu azwi tina ya kosala nzela oyo eza bien soki boye tozo développer boye kosala pe kitoko makasi. Katangu population aleli ba autorité pe bayoki kasi tokosenga kaka na ba autorité basuka kaka awa tepo banzela ebele nanu ezali lisusu nete kitoko te soki basilisi kote oyo batala na banzela misusu po nyonso ekoma kitoko pe bambouteillage ekosila nango na ville province ya Kinshasa boebele. Mwana mboka Shadrack Ngoyi ya telemeli tentative nyonso ya balkanisation pe apesi makanisi na o etali ndenge kani président rwandais Paul Kagame ya salaki sortie médiatique na ye tolanda ye alobaki yango liboso ya micro ya Torres Atibu. Na bandi ete problème ya balkanisation ya komi ya mboka na biso RDC ezosala pasi mingi la population congolaise mobimba et c'est ainsi biso étant que ba jeune tosengi na bakonzi bazwe la biso solution c'est-à-dire que solution ko kozwama ke soki to renforcer sécurité na est na partie est ya mboka na biso et lelo mokonza mboka a nommé ministre de la Défense Yassika où yayebi lolenge nini ba rebelle ba opéraka na est et je pense que na ministre Yassika ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo a roki ko lukela biso solution. La solution ne viendra pas na bateau baza libanda ou baroya ko renforcer armée. Le problème il y a mboka na biso c'est l'homme congolais. On doit commencer d'abord à conscientiser l'homme mais aussi il faut tout équiper armée Nabiso.
Et je pense que c'est déjà une partie des solutions qui a été trouvée à moment de Jean-Pierre Bemba, mais aussi à penser à réaménager l'armée congolaise. Parce que les lots, il faut comprendre que l'armée congolaise a été infiltrée au niveau des Rwandais, parce que le pays est agressé, il faut le dire clairement, par les Rwandais sous couvert du M23. Et le président actuel a l'acquis que Aza capable de trouver solution premièrement à démasquer l'ennemi. Avant tout Kolobelara M23, mais nous comprenons que nous sommes maintenant agressés par le Rwanda. C'est grâce au leadership de l'actuel chef de l'État. Yangwana na kosenga na bakonza mboka ba continuer na dynamique oyo. Ya kosa la pression na bandeko na biso ba nguna na biso bazana kati ya mboka po bazonga ti place ba outil. Et ceux qui ont épuisé ba voix tout. Ba voix diplomatique tout. La seule voix au etikali biso eza voix ya Minduki. Et je pense qu'avec l'actuel ministre de la Défense, tokozwa solution na problème etali insécurité à est ya mboka na biso. Bakonza mboka balandelaka swe ya ville surtout ba o ya ville province ya Kinshasa kaka soki balingi bayamba mokonzi moko ya monene o esengi akoya na mabele ya Kinshasa nde komona bango bazali kosala misala kobongisa ba avenir kasi esala makandenge nini nde etindi biso to sala réflexion pona koyeba pourquoi kaka ezalaka soki moto moko ya monene alingi ya na Kinshasa. Na bamboka mingi ya mokili ezalaka gouvernement à chaque fois alukaka kosala entretien na ville na ye. Okomona bazali kolandela banzela décoration ya babalabala pona ko rendre mboka na bango ezala toujours kitoko. Kasi constate osali na ville province ya Kinshasa to pe na République démocratique du Congo ba autorité ba betaka na bango kara kolandelela propriété ya ville. Soki omoni kaka ba décoration ekomi na nzela seke bazali koyamba mopaya moko ya motuya azali koya na mboka tope activité moko ezali kosalema ndoko mona bakoluka kaka kobongisa côté activité ekosalema pona ebima kitoko alors que bisika misusu bakobongisa te oyo ezali kopesa pasi mingi yango wana Kinshasa eperda kombo nango ya kala Kinshasa la belle kasi ekoma Kinshasa la poubelle. Pona nini soki otamboli na ville province ya Kinshasa okoyoka pasi po bisika nyonso ekoma nango salite oyo na Swahili balobaka buchafu na buchafu. Na yango wana tokwa interpeller kaka na ba autorité baluka kozongisa Kinshasa la belle po boye ezali pasi mingi babongisa kaka te soki bazali na cérémonie moko quelconque tope bazali koyamba batu ya mituya boye bele. Ba artiste bazwi initiative ya ko décorer ba espace na ville province ya Kinshasa ko sala décor na ndenge kaka graphisme ezalaka mingi penza ba o basalaka art ya décoration pona basala yango na ba espace ya minene na ville province ya Kinshasa ba détail na élément oyo. Na cadre ya kokomisa Kinshasa kitoko makasi koleka nde na yango initiative ya kobanda déjà ko décorer ba espace vert pe ba espace public esi ebandi. So moni ba dessin ba sali penda esali moi design na kitoko penda ta ba décorer biloko lo na ser ba so de mutobo. Kota la boye to lo bageto e bien importance na ngote peut-être ba te belé. O eza déjà art moko kitoko mais komona batunde bazo be bisango boye c'est que to e bien importance na ngote. Ezo sepelisa biso te par exemple so tali na ngambu kuno omona penda ke ba design nango basali mais ekomi sous salité donc baby penda mais sala ki moi confort mo esika o kitoko epesa ki moi elo moi kitoko ba payer belo omona ba musicien belé bayaka osala ba tournage na bango na ba art lokola boyi so tala na ba TV omona moi art mo boy ba musicien bazo sala moi ba tournage nango donc bazwaka entretien penda ba art wana mais pona biso bandeko na biso il faut tozwa pe entretien nango to comme sango salité te to comme sango ba tableau d'affiche te po yango moko déjà za art
eza kitoko yo ye na tableau d'affiche na yo bambi lisusu babiloko na oko to yo ezobebisa art wana eza penda kitoko te. esika liboso eponamaki ezalaki bongo na saut de mouton ya Asanef tozomi na commune ya Lingwala kuna baartiste basalaki mosala na bango kitoko. Toza précisément na Asanef de rentrer à Nyangwe na Gebedon na katika saut de mouton. Vraiment nga même nga pe kamusaki nga makasi eza eloko moko boye basali yango je pense c'est zuku batante eloko moko isengalaki kuki biso to batela yango na sens que epesaki aspect pe eza vision ya baartiste ntango deja ozoya boye omoni artiste na biso kingani ye yo place boye mais erokamo ezali omona bato moko boye bacreye mwa fiche na bango moko boye ya campagne to séminaire bazwi baye babambi yango na kati na dessin pe en plus ntango babamba bongo bazozipa vraiment ozomona place abambeza mabe mais abambi atie salité après ake na ye or ke babiloko boye eza bien te na bapays mosusu otambola omona baart boye ezali mpe place wana ezalaka propre kutu daso na pays mosusu basali bino biloko boye bokotiata déchet eloko moko te na kati wana ke bobebisa bani mingi eza makambo baeglise bapapier baeglise eleka non trop nga kuna bapesa conseil te na bato wana nga eza kaka bato wana batiaka badresse na bango na bapapier na bango wana leta ena luka bango akanga bango basa mabe conseil ni bayebisa bango ke babambaka te babambaraka babamba bazwi adresse na bango wana bapesa yo séminaire jour boye baye bakangie pourquoi place wana obambaki wana ifaki mpo bamba wana po soko bambi boye seke bato basaki yango baza bazoba bakomi bazoba ntango mire ezalaki boye kaka salité pamba boye pourquoi pas yoko tiango bango bamoni ekoyoka komi propre vraiment ke po o encourager yango yo komi suki kobebisa yango. Tosengi kaka na baike en tout cas bayeba na ko conservaka ba espace ya boye po na makanisi ya bakonzi ezali Kinshasa esengeli ekoma lokola mikili ya libanda totangi Paris, Los Angeles pe Chicago. Ba chauffeur na ville province ya Kinshasa ba komisa ba receveur na bango de ba rétroviseur on dirait kaka musala rétroviseur za kalsuite na mutuka okoyoka bango telanga kuna na sima ke bakuna to bakate za la kanini to na ba détail na reportage oyo. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na embouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu o azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi o ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Opération coup de poing. Tosali constat après qu'on continue kobuka banzila nenka kazali ko continuer kasi salité zali ko tikala na ba avenue pe bisiko bazali kobuka okozwa idée pe zali ko sala propriété à ville te au lieu place ba continuer na propriété yango kasi ba salité wana o bazali kobuka ezali ko tikala na ba avenue to landa ba détail na commentaire oyo.
Kinshasa, ville capitale ya République démocratique du Congo, mikolo oyo soki otamboli oko remarque que elati elamba ya sika kasi elamba ngo ya ndenge nini ya salité cause ya ba démolition oyo ezali kosalema ya coup de poing ba quartier oyo ba bukaki kasi bisika ba bukaki au lieu gouvernement et ya kolongola salité kasi etiki kaka salite bisika babukaki oyo ekomi kopesa pasi mingi na population nzokande kote misusu pe ekoki pe komema insécurité po ben civique bakoki kobatama na bandaku oyo etikali vide pona koyeba koseme trouble lokola ka oyo esalemaki na commune ya Mongafula epai wapi population balelaki po insécurité ekotaki suite ya bandaku oyo etikalaki vide population bazali kosenga na ba autorité tangu bazali kobuka balongolaka pe basalite bazali nanu na ba inquiétude ya ba curage ya ba caniveau ba kote misusu depuis ba cura ba caniveau batika kaka bosoto oyo soki bamvula ebeti basalite wana ekomi kozonga kaka na ba caniveau pe bakomi lisusu na pasi na ba coup de poing oyo bisika babuki bazali kotika basalite population bazali kotalela bakonzi po boye ezali kitoko te ezali kopesa bango pasi basengi balongola basalite wana. Etika la référence centre hospitalier Dominique Lecœur aux alakana posa ya kozwa bassoin ya solo mutuzali na bokono kasinami kili ya potote awa na ville province ya Kinshasa eza possible kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecœur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service locaux là chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki.
Référence ezalaka semoko centre hospitalier Kafeke ezo répondre na ba exigence o esengeli na ba pareil ya solo pona ko checker ata na bozino ndenge nini na appareil prophète maladie na we ko yebana pe ba kozwela yango solution po ebeta madada bokono na yo esila okoma nzoto kolongono ndeko mwasi pe ndeko mbali kimambangu na centre hospitalier Kafeke. Otamboli solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Ozalaka na posa oyemba na voix ya Michael Jackson pour na okoma na succès ya James Brown artiste musicien peu musicienne référence ezasi moko kuna na studio liloba nyonso zo salama kitoko. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio liloba kopanga
na yo na oyo etali prix te à cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Awande tosukisi magazine FM Magi ya mokolelo o wapingai nazalaki na esengo ya ko présenter yango pona bino ndenge kaka tolobaka awa na FM TV que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ndena kanisi les génitaires le promoteur de la FM télévision maître Malou Abili Cléophas bisika azabambo tenaye na grande équipe rédactionnelle pe technique ya FM Mag lelo kumbamaki na sima ya caméra Enoch Mafuka le métier noir azalaki wana na régie to kamemaki na Gelor Mouya pe kuna na montage réalisation esimamaki na Francis Peta esika wapi pesaki biso makoki ya kokoma na ndako na bino na pesi bambote depuis Brésil epa ya Raphaël Mwanza papa na Raphaëla pe na bosanité l'intelligence s'est faite chère pour na problème pe domaine nyonso etali construction ya qu'une seule adresse Doris Meti Bambote Sikaya Azwami pe na bakisi lisusu Ari Chapami une seule adresse pour la solution en communication pe en monnaie yende les dragons de la monnaie Ari Chapami bozwa bambote na bino bisika bozwami kasi ngai na bino tokutani mikolo ezali koya botika la malamu na Bolandia FM TV.